bana pour mwasi traitement ya ndenge moko eza ndenge nyonso ndenge moko baza bana na kati ya ndambo na opesa bino exemple ndenge kati olobi ezodependre po totala mpe bandeko na biso oyo bazali basingo aza na bapapa te. Point de vue na yo. Point de vue na nga que naza d'accord te kende maman Salobi ba traiter bango de 5 mois. Wana tuna nga. Maman Salobi wana seno ye. Yana ndaku na ye. Voilà. Mais na ndenga majorité on a moni. Non, pas donc fisso. Bah, faut qu'ils ramènent la base. Base, même la présence dans exemple papa et famille na par exemple dans minute. Moi moi je m'tabé ba. Non. Mais c'est l'état. Fais ça biso point de vue na yo selon yo. To traiter bango yo so ndenge moko ou pas. Pour nga comme parent na bana basi na bana bana pour na mwasi traitement ya ndenge moko eza ndenge moko la sala mona mwasi na la sala mona mbali do affection apesa mona mwasi apesa mona mbali do ndenge na bana bino tita ngete to yebi mona à partir ya ba play group on est na classe na ye élève donc ye moko do maman va pembe na ngama sa yebi to ne ba réunion ba meeting bana mona tu que na réunion papa yebi très bien alors donc pour nanga na mwana mwasi na mwana mbali on traite ba ndenge parce qu'on est bon toi na maso papa ki toi na maso papa ni toi na Europe oui reste en Afrique on a na so tala so ba culture mo neti culture mabe mais neti ya yebi mais toi so to ba so la culture traitement na ndenge mo to mwana mwasi abetenga bala na ye mais mais ce que moi c'est déjà banda sur 1900 quelques 30 quelques 1918 déjà émancipation la femme des quotas alors traitement moi moi ça me l'a n'engé moko pour nanga moi c'est mon bali non traité n'engé moko OK mais chez l'état lobby moi si na mobali à côté de la n'engé moko la mannequin point de vue na yo OK ngana nazana difficulté à ko believe ya ko ndima parce que OK, c'est quoi besoin de que moi c'est na mala mobali votre taka maman ndenge moko mais en vérité parce que boyebi que moi c'est ta kwa kokola voix de responsabilité à cousine ya voilà beaucoup cha emphasis beaucoup highlight moi la fois ya ndenge nini kolamba moi la fois ya bandenge nini ko kelinda mwana na fois ya bandenge nini ko simba mwana mukeka obatela bébé et tout ça mais amana mobali bo pesa ka ba responsabilité wana c'est ça les mobiente bo na mingi te eza musala ete c'est comme nazo comprendre parce que tolobi que en tant que mwana mwasi faut wala kisabango ndenge nini faut basala tango bakokola c'est quand tolobi que responsabilité ya mobali na ndako eza ko protéger eza ko pouvoir voilà. La responsabilité à moi, on va dans d'accord. Et ça pose la responsabilité. Ce que l'on voit les qui, et ça moi c'était au fond que tu il y a moins la protection. Voilà. On a moins la moquée à mobali. Ndenge nini bino bolakisaka ko protéger ko pouvoir. Mr Cappuccino. Parce que quand la mona kangote. Bon, on va peine à la bande kwa mibali. Ah, ok. Mr Cappuccino, la mannequin a bien ça dans de comme mobali. Sikoyo, mais quand on peut ça réponse na motuna na ye. Bana basi to traiter to laxara bango de temps baza miki. Sikoyo ya mibali yo tobi ba protecteur, ba pourvoyeur et tout ça. Sikoyo to traiter ka bango petan baza miki. Pour bango ba lobby que non.
botraiter à bangote. Bon, isa mais bon ça là on comment? Ndenge na lobaki liboso, moni tango tozo kola, tozo mona yango tozo ko capture. Ndenge ko sala ndenge ni na kozwa. Alors za biloko mususu ko la kisamwana mobali koma ko ikoza la protecteur ya nini? Eza penza Ola qui s'appelle dans l'obéi Isaac ils habilent aux naturel ou un tout temps la zone qui papa ça la boy mais bateau souffre relax ba on va y ba nazoya bateau papa ça la pas zone ça alors ils a tout moi la zone là boni bola kisa le lo tika la na bana nazana mutu na wewe toke na bana so tika na bana sala boy zone ça boy to ko simbate très bien mec chocoto ils a boy donc au lycée déjà bino bimi botike les responsabilités donc une fois deux fois un mois une année azo ikola na ah mais ça ni voilà azo fana na bande ko na fona sala boy fona to sala boy donc ya mona déjà azo ikola donc et là monsieur ezali yango moni malgré bozo ya Bamba culture. Culture de Makambu, culture. Soki tozongi même na Bible. Ya kala. Mwana mobali azali pena considérer makasi. Par rapport ya mwana mwasi. Ozomona. Donc privilège mi bando kotala na mwana mobali. Donc on d'accord. Donc soki tozongi pena même na kati na Bible. Eza ndengwa. Donc mwana mobali mobile taba zotala mobile bazo beke futur famille basi ba compter ba compter musungite musungi ba compter ete wa voilà bana mibali batita bango différemment par rapport ya basi donc soki tozongi kala ndenge ezala bana mibali bazaba trop privilégié par rapport ya basi zomona mwana mobali bazo former papa lobi mwana bazo former moi c'est un mobile to comme éco vous comprenez to comme égal donc ils ont soutenu ma comme ya privilégié moi na mobile par rapport à moi c'est parce que moi ça ça la paix ma comme mais par rapport à mobile voilà très bien papa le la responsable na tanda tant vous en a des wana na yanda il faut bana ko privilégier bango ndenge moko donc il faut encadrer bango ndenge moko bango ndenge moko parce que on surtout équilibré ça bien il faut qu'on former bango so ndenge moko pour équilibrer ezala OK balobi ko sala bien yoka moni soki esala ma OK moni na ba papa na biso moni makambo fanda na moto fanda na culture mobile za moto mwasa na se comprendre siko moni bilo musuza ke biso nde ba auto si classe wana comprendre makambo voilà la musama makambo suske mwasa mobile azan ndenge moko vous comprendre des fois ndenge bike moni netinga na momo na comprendre yango des fois na koza la rigueur tena ba parents na nga poni ba sala ka bo poni ba sala ka bo été parce que nazo comprendre bisika to outil vous comprendre bisika to outil ezaka pongo ça va se développer. On a toujours la culture, même tu es na poto mais culture voilà. C'est intégré voilà. Ndenge tishimba lobite ezaka ke esa la ngati. OK d'accord. Côté le marqué ça la naiti na ye. Voilà. Yango kasema ko ba boy. Il faut ça la responsabilité. To boya ke lo culture, l'intégration, la façon de vivre. Yango ala. On dit comme to boya culture. Culture ba ko boya ngote. Culture ezali biso. Siko yalo ba ke zoya malamu. Boya ya mabe. Eza nenga bona. Bon, balobi bozwa. On changer couleur na hotel. Non. Eza huiwa. Mais couleur ça comme qui parce que moi ils ont fait part qui ils ont fait la culture. L'acoustique a couleur. OK, toyoka point de vue à Mr. Cristiano toyoka. Culture za nini? La famille biso to bala kana des tabac, des soso wala culture. Et moi si quand mutalamba wala culture. Wala culture. Donc on a point de vue à Mr. Cristiano. Mr. Chims Oseki. Mr. Chims. Ouais. Loba yango.
tozongi sima na Bible. Ouais, toi yoka point de vue na ye. Ba mibali bazaki privilégié, bazaki ba no considérer monté. Na tanga kala na ba mboka mtu yi ba cuisine ezala na ba sima ndako. Basi sur place ba mibali baza basi. Moi ça va ndaraté, voilà. Omoni. C'est pour le manque de considération et on se trouva que basi ndim to na ba cuisine. C'est pour le quoi to intégrer façon de vivre de s'échanger. Il faut tout dire que mobile na moi aussi ici nous te côté la cuisine. OK. C'est quoi tozo? Il y a pas les cambo tozo. Moi ni on les cambo na zone ça biso. Soki tozongi na source. Tu comprends les sources ndengezali, total les présences icônes. Vous comprenez? Donc faut problème na biso comment ni ba génération ko izake tozana histoire té. Ma bé tozana difficulté tozana ngwa. C'est si on a zone loba, si on a zone histoire. Ok, toyoka Mr. James, tu peux loba. How do you know that? Mr. James loba. Zela. How do you know that Victoria, the Queen Victoria, azalaki mama ya Queen Azalelo? Parce qu'on learn. Donc sur le ligne ko yoko là, on connaît pas. So ko boy té to ke bon côté. Mr. James alobi non token de bon côté. La musique ça n'est pas famille. Ça wanga. Na tika jamais rejoindre. Donc son abi na vanda papa na boy na soli 1 minute ka pamba. Atuna ma classe. Ou bien linga beta mkola c'est fini. Biso na luba ba papa oko saranate. Papa da papa. Non, c'est là. Oui, voilà. Si on a papa na biso azalaki. Et nous va teki fonga na zala bongo. Donc et nous va teki fonga na zo papa na biso azalaki. Ngana zala bana na nyoso misa bazaka basi. Siko sa bongo. Na solo na bango na osika bango. Na tikala jamais ko vanda boy papa vandi na vanda to osika. OK. Donc ya bana ra so ye. Bando benge mobutu soka yé mona bino se koye ba moto la balobi soka yé moto na kwa na ye mato bi ke basi ba kolisa bango le projet mo mona mwasi au moins ndako mwana mwasi za mwasi suka alba ya bela mibali mwana mwasi na suka yemta koma mama voilà bala ibike na libala la sala buza la bonne mais mobali ayana critère mota libala wana zo balika mususu wala ba mwana mwasi aza moko wala da ba mususu ba olengele soka za siko différent net biso to sangana sangana basi ba iba critère no so libala ibike na libala la bonne mobali mais mwana mobali au moins azata na ideke voilà Mr. Cristiano ana bota na biso ndena za boy na prendre na koloba nzambe na prendre rien et papa aboti ezo bana na yokoli papa aboti na yokoli na mikolo net na ko vanda boy na kepa mais c'est le temps to fandi ne apiti na omoni kambo sai boy bien te baloba na mikolo boy te oyokoli olungwa okeboy mama na biso ndaba ndako loba donc na yokoli na balabala. Donc, ngai pona ngana za poli na ibake oya za yaya oya za leki. Mr. James wana o lekelinga pene on okena question na nga. Okena question na nga mususu Mr. James. Okoli sakabana mobali. Yes. Ah. To lobolobi ko o zande ke mo ko zande. Yo kasi ba ko ba yekola. Te kote wana ba beti beba. Olo ka solo kote na zambe ba. Ba koli sakabana ndenge mo kote wana. Mr. James ta chante ka. Alobi ezambe. Moi si na mobile au moins mon quoi leki mususu a olobake je t'aime mais pourtant la Bible va lober biso nini mobile nde linga mais oloba moi si akoloba na mobile neke je t'aime au moins que manette moi lukuta
tu comprends pourquoi ça va nous sur démonter. Mana d'abord Mr. Mr. James, c'est bon. Tous les cas, next, je pense que tu fandiawa. Aussi lisate. Loba maman ça. Loba la question 2 minutes maman ça. 2 minutes. Tozo polisa bana ndenge moko ya bana tozo bango nyonso ndenge moko. Baza bana na katanda. Na on peut ça un exemple na ngapo na kemusika. Préférence c'est à la mère. Préférence c'est à la mère. C'est ça moko ndaka. Ils ont en généralité. Bana mwana mwasi na ça me coûte à l'hôpital. Alors yes magazi. Ezo ndeka tolobi ezo dépendre na papa Capucine alobini alobi ba papa na biso to problème bango te baba misusu ba ya ba linga pe ko s'intégrer te ba tikala ne ta moko boye ozo mona ya bango ezaka ke no mama fa ko na cuisine na ya fandi moi na ozo kola na ndako ya papa bongo et comme ce ko dépendre la ye à s'intégrer toi s'intégrer ozo mona azo mona eloko eza nini soko lingi na ndako so boko la bana ndenge ko linga mwana na zala yo po zala ngo papa soko lingi mwana na yo azala mobali ya malamu lobi a traiter bato bien yo ko traiter maman na ye bien voilà c'est puis soka ça ba de quoi basi et ba traiter ka bana boyoka tusika beti maboko asepeli nango basi bazala bien voilà ya bango ndenge nini ba ko zala bien nanu à partir ya ndako yo ko respecter papa yo moko pe linga papa tanisa aprendre wana bomona. Merci Maman Sa, merci beaucoup Maman Sa. C'est vraiment très capital. Donc tu as vraiment cochité pour lelo pena boye on fire. Si ko mutuna mususu ezali nakata ndako responsabilité ya bana eza epa ya nani. Tant tozoloba éducation, tozolobela vie kolandela ya bana et tout consort eza epa ya nani. Mr. Cristiano. Bon. Pour la responsabilité à ma parole et son niveau. Pour le pinayo. Na commune ba âge puberté. Bilong na ndenge na ye. Leki na moi c'est aibi nyoso o ifengela ke yeba po. Et pas maman. Et donc on a exact même toi ça là ba master mususu. Ndenge mo peka. Mais ba fanda appelle ba papa. Bien, Mr. Cristiano, alobi ye ayekoli et pas ya batu mususu. Monsieur le temps. On a yo responsabilité ya bana nandako. Et pas ya nani. En principe, bana ya papa. De moi la première maman t'es papa. Moi la première. Ouais. Balobi mwana aza ya papa. Voilà, maman tu as voulu m'expliquer. On a plein à papa. Ouais, chite mangu papa, ouais, voilà. Il y a mon premier papa de l'Iboso. Maman est deuxième. Donc, mais c'est que c'est lui. Donc, il y a pas plus. Papa faut la plus. Moi, autorité, mais papa sous la nappe ou à gang moqué. Si quoi est bon moi et bon papa on appelle ça exemple et bon papa il y a le responsabilité ça ya papa Mr. Cristiano oh ya bango mi balé papa a les devant si quoi yebi sangai papa moko azana ndako azana moi sina bana mais nanda kwa mona na te tant wetanya ke salon akena restaurant abiso africain est-ce que à cause de temps ya kodike bana na ye ya kolande la vie bana po lobi eza ya bango balé mais mingi ozo pesa et pas ya papa ya bongo aza kutu absent na ndako akozwa temps ya kodike bana comment ya mona valeur to pesa na masolo biso de génération top génération top c'est pour toi na la libolo na biso de ba papa o ba kina tongo la moke mo salo ke na salon donc à partir ya masolo na bisabino bobo la nganya bisabino do charge ya bana ya premier papa eza papa maman ça va bazo aider biso na éducation première éducation à biso pesa non maman bazo la voilà merci beaucoup merci donc na moni pena lelo eza matata boye on fire lo boza vraiment matata sans plus tarder tolingi to yamba invité na biso spécial oyo akoya ko pesa biso conclusion ya débat na biso ya lelo. Ok, welcome Maman Emily. Toyambi vraiment toza sengo ya koyamba yo
biso. Donc, introduire yourself na batu bazotala biso. Et puis, au Pessibiso, conclusion, il y a débat, il y a lelo. Merci beaucoup, la charmante. Na sepeli na invitation au Pessi na lelo. Merci na kunurenga vraiment na show na biso lelo. Eza eloko moto bandi sika na Manchester. Na komona ngai mama Emine bazobenga naza pe pasteur na église CCC bisika pasteur nanga Jean-Claude Lazokamba ou naza pe mobile nanga. Donc je suis mariée naza. Yeah, donc voilà naza na bana misatu mi balé ya basi pe moko ya mobile. Voilà ngai. OK, mama Emily alobi aza mariée aza na bana misatu pe aza na mobile. Débat na biso ya lelo o assister biso na débat ya lelo pesa biso conclusion na yo pe ba point de vue na yo oyo kingambu oyo kipengambu oyo what's your point of view? En tout cas honnêtement débat za yo matata matata ils tellement peu bien donc dans la difficulté lo ba ke koto nde ba pesi ya bien ba pesi ya bien té parce que na continue somi balé na zo yo ka koto ba pesi ya bien côté va PCP a bien donc des ça qui m'a tout ça qui engagé na carte voilà donc ça difficile dans le bac que bango de PCP a bien bango de PCP a bien té parce que en tout cas bazali ko engagé ou PCP côté ou à contredire ou à bakisi ou donc complémentarité zalaki mais donc na sepeli na bango nyonso opinion ba PCP honnêtement na opinion ba PCP pata mususu surtout papa cappuccino a benza hier a chauffé biso makasi ali makambe belé na wi kuna susu papa chini ye kuna zaka ki biso baluba bwena boye donc ali ati ponga pe naza pe muluba par ricochet parce que mba na ngaza muluba donc voilà na sepel na débat nengeleki mais lo moko na nina pesa opinion nanga par rapport à likamba cuisine pesa opinion voilà na oka ki benza ba débezo le kamakasi awa maman la douce alobi non ye cuisine za maman to lobi ye vraiment kuna alobi ye soka bali il faut kaka kuta déjà mobile azali oka ke made in Europe na box ba bibi la box abona mama ola kisa complet vraiment. Voilà. Bon voilà. Likamba cuisine en tout cas honnêtement na vie na ngande tozongi na Afrique. Ne batangisa biso to eba ikika ba papa bazaka na libanda ba maman de bazaka na makusa. Nde to yekolaki. Voilà. Mais oyebi keta nzamba kelaki na Bible apesaki na mwasi na mobala lobi ke boke na mboka na mokili. Bo dominer, bo assujettir, bo ça la fécond. Donc après ça qui bango nyonso rôle wana bango mibali. Mais muto abimaki liboso ezaki mobali. Pour moi c'est bomba ki na kati ya mobali. Na Afrique to baika ke papa azala na cuisine te, maman nde azala na kati ya cuisine. Bon siko nyonso zo dépendre de na yoka ki akina likambwa bolingo. Oyebi ke so lingi otala te ke toutaki na culture malgré que papa Christian alobi ye culture te so lingi mwasi na yo olingi bana na yo oko ponate na kota na cuisine na kota na cuisine te mais sikoyo mwasi ya malunga oyo bible ezoloba ke la femme doit être soumise mwasi ayebi place na ye ayebi ki mobali na ngai aza la gloire de Dieu l'image de la gloire de Dieu. Je vais donner à mon mari place na ye. Ngape na vandi na place na ngai. Ce papa côté na cuisine. Ma sepeli na alobi thank you. Yeah, ce papa côté na cuisine. That fine. Mais na otinda ete ndenge na kepa maman la douce. Mais ngai moko na otinda ete. Ko nga na za na mobile na nga, aza pasteur, aza rasala rapé mais il fait tout dans la maison. Naza vraiment fier penza na JC Kananga, asala kango. Donc il entre dans la cuisine. Mais là, on forçait que papa yo le folamba. Non, je connais mes responsabilités, mais il les fait par amour. Parce qu'il m'aime, alingi pi balanaye. Et puis ngai na rolbate que papa zo edenga. Non, azo edete, azo sala parce que zanda puna biso. Par amour, alingi na balanaye. C'est pourquoi ayebi ki aza chef, aza responsable.
ayebi ke fona sala boye yango wana azosunga libota na ye donc aza ko aider te mais il fait son rôle pour la ligne moi sanga la ligne bananga la ligne bazala à l'aise yango non ça mais je ne veux pas les pousser parce que na tie na place na ye voilà un peu opinion na ngai yango voilà alors sur ba rôle na yoka kiawa rôle à papa na CP nango oui rôle à papa en tout cas na opinion na nga pour la conclure na likambo voilà rôle à papa na ndenge tolobaka na mokili balobi papa azali chef qui chef on est où tu es pesé dans la Bible tous on parce que tu es chrétien donc les autres dans la Bible parce que Nzambe alobi qui a créé mobali na image ya gloire na ye alors la femme a été créée na image ya gloire ya mobali ndenge Nzamba kelaki yangwana alors papa lokola azana gloire wana Nzamba pesa ye parce que vous savez boyebi gloire eza poids et a kilo moko boye oyo Nzambe apesa biso po ye moko nde kolo nango tant sikoyo oza papa ozana poids wana ozana poids il faut déposer yango batu ba bénéficier nango oza siko responsable oyebi ko sunga oyebi ko protéger oyebi ko aimer donc eza ko conclure makambo nyonso wana batu nyonso nde balobaki vraiment je suis d'accord na bino nyonso ndenge bolobaki papa za mutu oyo aza kosangisa azomema vie sociale makasi ya bien na kati ya ndako parce que ayebi ke yende aza mutu oyebi papa za lokola train mutu a train so mutu a train eningani bawagon nyonso etikali na nsima mpe epanzani mais bobliye te po totala mpe bandeko na biso oyo baza neti basingle mother baza na bapapa te baza bango moko sikoyo tolobaki na place wana mpo nayoki bosolekaki mpe po yango te botali kaka bapapa mama na place wana eza sikoyo likambo ya bolingo oyo mama akozala nango ayebi comment ya koconduire ndako na ye comment ya kodirige ndako na ye par amour acombler bavide wana selon ndenge Nzambe akopesa ye bacapacité wana parce que tomonaka basingle mother mosusu mpe vraiment azojouer rôle ya papa na maman azosala nyonso nazopesa bango vraiment coup de chapeau Nzambe apambola bango a continuer kopesa bango makasi alors nakokende sikoyo na rôle ya koloba maman nde nalobaki naoki balobaki akela maman aza na rôle moko monene aza na rôle moko parce que maman aza créé na gloire ya mobali aza na rôle wana ya makasi parce que azo recevoir yango epa ya papa quand il reçoit cela na papa po papa aza mutu azopesa vision na kati ya ndako ye nde mutu azopesa image na kati ya ndako ye nde mutu azopesa mode de conduite alobi tokende nakokaki papa alobi awa papa le temps alobi ke ye éducation ya bana eza papa en tout cas na opesi raison place wana parce que eza papa nde mutu alakisaka chemin ye nde mutu atalisaka ke en tout cas dans la maison il faut tolanda boye il faut tobanda boye tozala basalaki yango avant ntango bakutanaki mais baza na mama bazotravailler ensemble maman aza en tout cas azali cerveau moko ya monene parce que maman azo combler na vie ya papa na vie ya bana maman aza machine ya makasi mais il travaille sous la responsabilité ya papa émission na biso talk show eza bien makasi kito makasi esuka wate please to continuer nango po makambo oyo communauté il faut yebango toye na bamboka oyo asika oyo parce que bisika oyo tozali barole na biso tozwe bango lisusu te culture ebomi barole na kati bandako bana baye na culture européenne biso mpe toye na culture na biso sikoyo tokomi na combat clash na kati ya ndako conflit à génération mais il faut comprendre qu'il faut pas tous en conflit en génération il faut toyeba vivre na harmonie tozwi culture na biso ya africaine toye nango tozwi culture ya awa tosangisango totali wapeza ya malamu tozwi wapeza ya mabe totiki tosali mpe baconcession parce que n'oublions pas que tovivre na kati ya mboko tokoloba te no na olia so chips and chicken te ndefo nalia chips and chicken oyo no na olia so matamba te na fufu fo nali yango kaka po tozosangisa baculture nyonso mibale donc bana bato bazoyoka biso na bible bana Nzambe ayebisi bango ke enfant honorer les parents eza recommandation mo Nzambe apesi bana ba honorer ba parents oyo ezali accompagner na bénédiction tango honorer ba parents na Exode 20 c'est alors que tu vivras longtemps donc bana nde boza bolanda biso
rôle na bino na ndako eza ko honorer ba parents. Tant bozo honorer ba parents, c'est-à-dire quoi? Moutonga na honorer, il faut na pesa ye respect. Mouton na zo ko honorer, il faut na landa ba ordre o azo pesa ngai. Mouton na zo ko honorer, il faut na vante na kiti ya bokonzi, n'est-ce pas? So ko inviter mouton mo epa na bi ke mouton na zo ko honorer, pesa kiti ya propre au bandi sa kitoko manga. Donc c'est ça le rôle des enfants. Mais na bana, na ba papa, na ba maman, bango nyonso il faut travailler en harmonie. Pour harmonie ezala na kati ya ndako. Soki harmonie ezala na ndako te, mes amis yango mona ka trouble côté na ndako. Dialogue ezate. Ba parents ba yoka bana te. Mwana linga lo bakaba yo vanda kimia. Biso to kola ki soki pa mukola zolo ba oui c'est vrai. Nazo comme ça bana ba rebelle te. Ponga pe nazana bana. Mais you have to listen. Ba parents to yoka bana. Baza pe na opinion. Moi, je suis posé à souffrir dans silence. Mais parce que vous avez pas posé à m'embêter, il faut qu'à cause la boye. Biso nga et pas na biso dans la kolaki. Nazo beta makoloma tongeti gombe na ke classe na makolo. Mais nous on n'a pas eu cette occasion que na voiture. Moi ça époque na bango. Faut comprendre que non. Et ça ndenge wana. Donc to vivre en harmonie, to pe sa bango pe parole hein. Ya koloba, ba yeba pe ba na biso s'il vous plaît. To pesa ba parents place na bango. Bana biso biloko bazobosa na mingi ya mwana. Tokomi komona bana basi bakomi bambanda ba mama na bango. Bana mibali bakomi ba boxeur na papa na bango. Na yoki awa bolobaki ya mingi ke non bana bazozo éducation tenete ya lobi basola na papa na ete ya mwana azo éducation na balabala, ça c'est un danger. Nazo bisa ba papa ou bazola na biso na show na biso o papa zwa taille ya kovana bana na ya mibali. Solo na bango, pesa bango éducation. La kisa bango pe olamba, la kisa bango comment faire dans la maison parce que lobi a oza papa. Ce qui a eu éducation en été, c'est pourquoi vous avez un mariage belé dans ba trouble. Et ça ba complication parce que biso ba maman là ba papa toujours investi mine na ba jeune fille. Toujours oublié ba garçon. Mais toujours beau c'est là que garçon là lobby a comme papa. Si quand on comme papa, il sera un mauvais mari pour moi c'est un mauvais papa pour na ba. Donc tous ba ngonyo so ndenge moko. Ngai pala nga mwana nga mobali. Achaka uva, akombola kandaku, asokola kabasani, nazoba na kutu kolakse kolamba. Yes, parce que nalingi azala un bon mari. Nazalaka pe honnêtement, nazotala kaka mwana mwasi, non, j'ai remarqué que non. Papa le bino, il faut aussi mwana mobali. Donc to combiner makambwana et tozo mona succès na kati ya ndako. Donc voilà un peu na mukusi nazoke ni ko conclure kolobake. Papa zala modèle ya mwana mobali. Mama zala pe modèle ya mwana mwasi. Parce que bana biso ba kopiaka toujours oyo to salaka. Soki papa oza modèle ya mwana mobali te, oza modèle ya ba camarade na libanda. Mama so oza modèle ya mwana mwasi te, oza la modèle ya réseaux sociaux. Yango ezo bebisa biso toza na influence ya réseaux sociaux, toza na influence ya ba camarade ya libanda classe. Donc tozwa ba rôle na biso na kati ya ndako. To ki ma ba responsabilité na biso te parce que ntango nzamba kelaki biso dans la Bible apesa biso responsabilité. Bana bazali un don qui vient de l'Éternel. Alors siko don on nzamba pesi otikela bango nani. Bible zo ba biso na Colossiens balobi ke parents to éduquer bana biso na ko hériter bango te mais to na bango na nzela oya malamu. To éviter qu'on frustrer ban tant que tu peux éducation. To éviter le voilà parce qu'on frustrera les enfants. Et ça ban est belé la charmante. Babi ma libanda te ma beba na katanda. Akenda libanda te. C'est quoi place ton borlobani. C'est parce que as parents a bosani rôle nae. Batiki mwana na téléphone. Batiki mwana ba gadget nyonso. Ba on bazoe ba rôle na bango souté. Alors gadget a eu rôle ya papa. Azupe rôle ya maman. Donc faisons très attention. Mutu na mutu ayeba rôle na ye. Et puis na koyeba ba rôle na biso to tchango ensemble travaillons en harmonie. Neto komona ndaku ekozana kimia, ndaku ekokende malamu
moto ekopelate moto ekopelate na CP nation na biso en tout cas eke malamu nzamba pambola bino a vraiment to sala ngo ebele parce que tant to sala ngo ebele ezo sala ke mutu moko azaki na ignorance il n'est jamais trop tard pour apprendre c'est encore possible maman Massa au moins balobi awa ke l'éducation na ki amuso lobi non les bas âges l'éducation commence dans les seins. Tant aux en bazine, au moins nous ouvrons la moine na yo. Nalingi aux la good girl, nalingi aux la good boy, tant au kobima aux la ça commence déjà là-bas. Yo ceux qui bo bunda nanda kuna bina zemi na kata libu. Sachez que tant moi na kobima à cause na ba effet wana. Ceux qui peuvent boza bato ya prière, bozo kama lo bananza adoration, moi na bino pas ko la peine yango. Donc l'éducation commence na kati ya libumu abimi pe to continue na moto lo bateke dose la éducation tant moi na pousse non l'éducation n'a pas l'âge l'éducation commence dès le ventre de la maman na komi na suka en tout cas na sepeli mingi kolo azong c'est la biso ya mingi na kati ya émission na biso oyo na show na biso ezo sunga biso nga moko pe esuninga ebele malgré na eko conclure lokola Nemoko, lokola pasteur, lokola servante, lokola maman, bot, na ebike et suminga ipe, na zui quelque chose ya bien, to va na eloko to zui awa, to kabolango, muto azo kanga awa, azo landa show ouy. S'il te plaît, nazo senga na kabolango, cher, parce que ça na mutu moko azo kufa dans le silence. Mutu moko azo ki éducation te, azo ka na balabala, mais tant ako yo kango, et qu'on ramène à Zonga sur place. Alors, na soukisi na kolobake, na nyonso total lanzambe. Bolingonde eleki nyonso. C'est ce qui couvre. L'amour couvre tout. La multitude a ba faiblesse, la multitude a ba faute na biso. Totia nzambe na katikati bandako na biso, que Jésus soit au centre. Parce que Jésus peut azalaki mwana. Na kati ya mukanda Luc, na 12 ans, abungaki ba parole na ye. Mais tant que qui na temple qui n'est récupéré, Jésus a se soumettre qui et pas ma parent malgré qu'il était Dieu. Donc enfants, soumettez-vous aux parents, parents aimez les enfants, tous au parole de travailler en harmonie. Donc merci beaucoup, merci maman pour la conclusion. Boyoki maman nenga lobi bino batu bozota la biso, bobo sanate ko s'abonner, aimer et partager et que ça la mutumoko malamu. Sikoyo to komi natango ya ba question na biso. Question na biso bino boye bisanga ka soki boza pour ou bien boza contre, agree or disagree. L'acoustique, oza agree or disagree na conclusion à maman. Bon, non, le na agree. Fais ça biso point de vue na yo o agree ou bien or disagree. C'est bon, naza agree or disagree. Oza agree. Mr. Cristiano. I agree. La mannequin. Mr. Chims. Bien sûr. Oh, agree. Maman Ozo Kedek, tu as la 4 et agree. Ah, maman ça agree. Mais c'est le temps. Mais c'est le temps agree. La douce. Et Mr. Cappuccino. Donc, ton moni, maman la vie so awa agree. Donc, to beti maboko. Maman agree. 8 as we full house ne baloba en anglais as we 8 agreements donc batu basepeli na makambu ya lobi sikoyo generation talk mama et pesi yo pouvoir to pesi yo power wana nde baloba en anglais to pesi yo pouvoir wana ya kopesa point na yo na génération nini oyo yo olingo pesa selon ba point de vue na bango oyo esepeli si yo. Ah, en tout cas, la charmante, tu as question. Donc, on peut ça pas la génération, ou bien on peut ça la génération. Right. En tout cas, vous en vouloir en gâter. Naza libre. Naza libre, maman. Naza libre. Et que moi, tu as fait ça, tu fais ça comme moi. Donc, moi, je fais ça 50-50. Moi, je fais ça 50-50. Tu fais ça comme moi. Bon, en tout cas,
Eza matata. Pesa biso point maman tozo chuter déjà ouais. Eza point de vie na yo. Muta koteni yo rigueur azate kande tolobaka. Oui. Pesa biso point et que de côté nini. Point ngo na moni na opesa mingi na photo ya donc tomoni génération il y a SG tozobenga senior generation bango bazui point moko donc na suka émission na biso génération o mutu baza ko gagner bino fu bosala makasi na émission ezoya et po bo gagner po na lelo tosuki awa kaka nde tolobaka epa na biso epa na bino point de vue nanga eza point de vue na yo te point de vue na yo pe eza ya bango te donc bobo salate kotila biso ba comment bo like bo tia ba commentaire yo nano s'abonner te s'abonner yo nano o like te like pe partager pour na lelo tosuki awa to monani na prochaine émission bye bye.